bazana president na bino un jour pour eloko wana na député babanda kotourni tour na bino babanda kocrée bato na bango tour na bino enfin ke bagere bino ata mindele bayebi lokola bayebi bakoki kolinga congolais azwa place wana te na dongi na situation ya congo olobi yo oza démocrate yango napesaki exemple mibale nalobi likambo ya docteur na plombier. Pourquoi nabi docteur na plombier? Parce que nyonso esala wana nyonso kosalema place moko na kati hôpital mai ezalaka na kati hôpital médecin bazalaka na kati médecin azalaka baswanyaka bato na kati hôpital plombier azalaka docteur bazalaka soki eko mosala ya plombier moto akende kosala mosala wana pas docteur moto akende kosala ya na esika wana situation oyo toza nango na Congo ezali problème ya politique te eza problème ya crise identitaire eza problème ya souveraineté ya bacongolais eza na maboko na bango te peuple wana aza souverain te alors tolingi tozongisa souveraineté mpona kozongisa souveraineté il faut kopengana bato wana il faut kolongola système wana banda enfin ke totia politique ibanda kosala mosala na ndenge oyo yango ekokosala mosala soki lelo oyo mwana wana alongwe wapi gouvernement oyo koforme ya banani barwande nyonso oyo baza na Congo nga na yo toyebi bango okotia bango wapi libanda to na kati ya politique okomona kamere yazali na kati ya armée okomona bango bazali eske okotravaille lokola motu topesa exemple ya passé te tosi tokutana na makambo na yango na zongi Moïse Katumbi oyo toloba okomona ndenge akosala Moïse Katumbi ifo klase ndenge pokona Kanambe po Kanambe aye kozwa pouvoir wana bato moko baede ye po azwa pouvoir koloba de fois te pouvoir oyo tozoluka eza pouvoir ya bacongolais bango moko batima makambo na maboko alors na bango moko batima makambo na maboko congolais po atima makambo na maboko ifo azala tudida na moto moko wana oyo kokena na ye tugeda moto wana bato nyonso bakorespecte ye soki congolais alashe moto wana epuis aexpose moto wana mindele baoya koteka advantage baya kozwa avantage na masolo wana alors eloko nini tokosala arme eza moko arme ya debi arme oyo ekotose arme oyo ekopanza feke babiloko to wana ebima ezali peuple congolais alors soki situation wana esili tokofanda entre bacongolais tokosola entre bacongolais tokolongola bato nyonso wana tokotia bango pembeni po arme eza ya kokufa eza ya desordre arme eza ya parti eza ya Katumbi origine eza mobulu problème oyo ekoti biso bambutumbutu nyonso oyo eza likambo ya baorigine na bato me mpona nini tokoki kozonga lisusu kaka na eloko wana afin ke bakoka kotisa biso na bango ya bakandidature ya Congo tobiyokela mbawa biso moko bana na biso tokoleke nini na bana wana zoto eloko wana totango na mutu toza contre congolais te nga nazalaka contre congolais moko te nga personnellement to nabi na plus réel euti mutu fa obi nga na contre nga nazalaka contre congolais te mais nazalaka contre baidéologie ya bato oyo eza bien placé te par exemple tolingi tosala plomberie yo kozwa docteur mpo ya kosala plomberie docteur akosala nini pesa moto responsabilité na ye asala part na ye soki congolais azwi place wana alobi akoma dictateur omoi kutu aza congolais epuis tokoyeba te nini tokopemela ye kekotika kosende eloko wana bome mopaya azala dictateur na mboka na bino tout d'abord mopaya soki aza ti ntango azoya na dictateur na ye parceke aza na profit na rwanda lelo bazotonga bekole ya danger bauti baza na plan ya aéroport ya danger baza eloko nini oyo baza nango bakoki kosala lobi bakozwa biso lokola mpa na misala na bango confisque maloba te topesa
bonsoir. Oui, Nathan Garcique Moko IDPS Bazat satisfait la date au Bazui. Il y a mois d'avril 2018 pour l'élection. Carte rouge, tu sais qu'elle dit. Bazui à ta compromis mon côté parfait. Bazui à ta compromis mon renouté. Ndenge moko Frank Diongo akufite Frank Diongo azali na bomoi bato ba panzi na sango ke akufi Frank Diongo akufite azali na bomoi IDPS a signé ta contrat mon côté a signé ta accord mon côté ezali bato aner bato bazo komara biloko wana ezali bato aner bato bazo koma biloko wana Kabila alinga te akokufa kokumisa Kabila te po akokufa aza wana aza pere akokufa yango azobatama Mon cher, et ça problème, il a été
Loba, maman Mimi, Mbaka m'a confirmé que IDPS va trouver ma raison, accord, va appuyer la mot. Tant que peuple a fait ça, va aval. Maman Mimi m'a dit, on a mon partenaire. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Politicien, Mbaka m'a bon, Nico, comme on a dit la vérité. Maman Mimi Loba, non. IDPS est trouvé dans l'accord. Bandimi Kabila, qui en 2018. Na au détriment ya bandeko bakufi nande bazitara ya mama mimi yo roba nini ide